koluka pe ko betisa bana ya baninga mabaku te. Yo mwa nos international olingo zongisi na loko na loka ndeni Gims international ozolinga ozongisi na ba polémique bête boy ndenge nini papa Juna Jalana po ba wara pe ba communicateur ya pe bo sepela te tangu yo batu bozala bango ba manke ya ti na ti ba sepela pete po mutu moko peta ko linga ba fingela muto alingaka muta ko linga ngo azati papa Juna afa bota pote tina dika po ekate bota pote to koma dika ya j'aime bota pote bota pote s'il vous plaît. Bota pote s'il vous plaît. Ngam na kondi boila mbonde ya munene. So na vanzi. Ngaso na temi na na muke so na vanzi mabele vanzi nga boy. Mamo senga kibuki. Bota pote s'il vous plaît. Papa Juna Jalana. Oza ba comportement ba papa wemba. Papa wemba mutu apanza wenge 4x4 BCBG. Muta panza weza papa wemba. Boza ba comportement ba via ba kanai ba via ba yanki. Omoni Fali amanka mikolo te. Fali aza respect. Maza bato pe ba lingaka e oyo. Baza pe na beta nyonso. Donc tangu yo olingo la ki sabiso ke Fali aza na papa te. Yo za papa ya Gandhi. Biso pe to boya Gandhi Toko boya ye po musique ya Gims na oya na ngate. Pourtant yo olingo la sabiso ke yo za papa Gandhi o balobi boy OK o la kisi biso ba disque diamant ba mwana o. Mwana so sa ki musique na Congo. Ata mwana mboka ngaza na ngote. Mwana wana Gims soka saki miziki na Congo moni ata trophée ya mwana mboka angazwa te po okoma osasi ko benga ngo koteri olakisa mwana muninga ke yo za na parent yo kotelo te maza leki ni azala nempoli azala leki na ye ana parent te maza leki na ye azala ka azana page munene ana leki na ye aza RTNC. Po ba journaliste à Saint-Denis ba Marlène mambo sa wana ko ezo sopa bino ero yo Fali aza concentré na double stade de France na Gims ata tene de la Gombe otondi sate aza star oui na poto oui asa makamba minene oui to boye peta aza congolais. Mende Fali pa tondisi na ba poto ango Gims to cheka Europe nde poto so che Gims abeta na malemba nkulu ako tondisa ngote. Donc nde momo alors international papa Juna sika ekuna koluka polémique te elo ko lingo sa wana eza bien te parce que so yo zala mutu nga ye a manquer mutu tangu pe Fali ba journaliste ne ba mankaka bato to latisa ka bango ngo okwa ko komisa Gims muzeki nzingu pona mboko baboya bato Gims Gandhi o kalingala na mboko ba respecta bato te soko lingo garder valeur na yo suka kuna esika mindele ba peso valeur soki oye na ngambu na biso ba awa toboya ka mutu nyonso taka président biso moto boya ki awa toboya ka mutu nyonso
na mboko oko baboyaka mutu nyonso omoni respect wana international no na mboka ya bino swana papa pour ekomi deuxième fois ka dajoza na makambo te oyo ekomi deuxième fois papa azotiaka na berere oyo ekomi deuxième fois papa azotiaka na berere po papa bino mutu apesaka bajournaliste na bainvitation. Donc, fali pas en leki na ye, qui est moi, RTN sa ba page. Na kotika pe bo papa yete, na kotika te. Gims, mambu normal bo to loba. Mais ce qui papa, comment la ki sake, yaza papa na yo, ngape na kola ki sake, ngape na za leki a fali, oui, na leki ni. Te o asani na ba journaliste a Saint-Denis za kalate. Pour yem tapesi ba journaliste à Saint-Denis balinga ba mo anoté eza manque ya faire rigola ya kobeta ba concert nde ba linga ba la soki baza bato ya Gims balinga mo anoté bokulaka chama ina vino bokulaka chama ina vino. Double Stade de France. Pour la moine né, grandi, Coco, la musique na Congo, Tunnel, Moudungu, Kibinda, Talalata, quartier latin. Beaucoup la Gims sont ça parcours en té. En ça té. Beaucoup la parcours fallait à sali pour coma. Gims sont ça en côté beaucoup la par rapport à parcours. Gandhi ande ko na biso moko sango te omoni parcours bandalunga makelele ma yetonda tunnel talata kibinda zongi bo quartier latin droit chemin lelo double Stade de France paduna Gandhi so de na kino sango te pa sa te en souka par le roi ba jazz blues pour ba voir ba Gandhi on a ba rap na Congo eza ba Marciano ba na ba voix wana mais le roi baza en Congo bazwa chance wana te parce que Gandhi a eu chance par rapport à Mindele bravo azamo na mboka mais papa oh eza deuxième fois au salisa Gandhi erreur yo muto osango Gandhi azabano alinga ko mingi awa me mama na ndenge yo lingo meme mais bino bataviva la musique boza mystique po bino to kabola wenge eza bino to kabola wenge bino to kabola wenge papa Juna omoni baba kamaya papa wemba bo kabola wenge eza mabelo ko ozo sala oyo oza papa to kopesa respect oza bokulaka zala papa pour la bato nyonso kozala papa o akokabola te kozala papa mabete kozala papa baja papa o te keso batikelo mwana mutu onyoko le po taketsaka ba mamaleki te ba papa ba nyoko la bana bandeko la bango baza ba Juna omono za papa to respecter moza musicien ba kofi o to sala ba live awa bozaka génération moko yo loko tika musique yango to tioka na papa simple kosa bongo te pa Juna kosa bongo te pourtant ba journaliste na yo ozo benga kawana ba journaliste no okanga na ba photo ba journaliste na opesa ba maloba nde ba manke ya ya pele kinenga yo okomi penza kosa mabe papa Juna okomi penza kosa mabe ne habite so olinga singa Congo ebenda
ninga ba luka ba mata yo zozongisa mwana na Congo. Ah pas Juna. Bonze mwasinga o mashabani ayemba oyebi yango te. Obenda mwana sebo epwani ko. Hein? Obende pwani. Yaya. Obenda pwani nini? Osa mabe. Osa pa mabe pa Juna. Osa pa mabe ko bateke yo yebi gimsa ko comprendre te. Alors qui ne pose à l'andeli sous te yo yebi pa Juna yo yebi. Pa Juna. Oyebit. Oyebi oyebi mamnyo sonde leka. Ozo mona pepo mo no ye moka lobake. Ozaka accro na réseaux sociaux na ba TikTok na ba nini. Gandia na ye mo aloba. Oyebi nyonso elekaka. Dondo yebi pa Juna. Benga kasi ba journaliste no loba batika. Biso toza concentré. Biso toza concentré na Stade de France na biso. Biso toza concentré na Stade de France na biso pa Juna. Pardon. Toboyi na biso. Toboyi. Toza vraiment concentré. Biso toza na objectif na biso. Ya na biso. Lokumu wa famille na biso. Abete na biso double Stade de France au Gandhi no abetite. Akobeta na e. Mena sima yaya. Omoni. Toza concentré. Toza vraiment concentré. Toboyi na biso. Toboyi. Tona problème na yote. Oza papa. Fali no manka respecté. Na tumbola yote. Na loba mabe na yote. A respecter au toujours. Na loba no mabete. A tumbola yote. A tumbola yote. A krecha yote. A respectant toujours fallait abeta concert na ye biso toboyi biso na minute onde tokoti janvier boyi en tout cas wario mo azata kabila ata 50 na salisa basha yaya lokwa na sali plateau te 50 te 100 wario mo te malamu Fideline Mboyo pe okosa koza mama présidente ba wario tokoti da janvier yango dépôt la ka $100 na tia basha Stade de France za na sima na zoso mandaku ya na ngai na bi mabe de cho mona nga kitoko jaune ba lo coûter Liza Queen toboyi na biso pa ju na luka toboyi wario oza ya mote malamu po Fideline Mboyo azalo matana katelanga na koto rendre vérité katelanga na koto na ngaba wario lokuta te po ta défense ya likambo sérieux Fideline Mboyo na tinda ko la bando laka $100 pour na cha affiche na cha ya na sima pour la bando sa na ba émission na luka lo na saka ta 1 heure du temps lobela ya nanga na kolobela ye na kokumisa ye po sa makambo ya minene en tout cas wario mote malamu soko kozala wario mote malamu soko kozala olukeli ngata mwa 100 na tie affiche ya na sima so na zongo par exemple lelo ti mardi déjà po tokoti da 2026 faut makambo banda tokoti 2026 na tia affiche ya na sima na sa ba live na zo lobela yaya azo kumisa ya nanga de bandal à Stade de France a kumisa ya nanga na ko kumisa ya nanga po osa makambo ya minene donc nga moko na lobela ye na kolobela ye na kokumisa ye moi polo
funa sa mo babiloko na ngana sala ba video nanga nakendaka na yembisa ba chinois ba nzembo yaya te non c'est la yaya de tout ban tout la semaine prochaine na attaqué c'est mon frère na loba kapé bien na appelle maloba c'est comme kota manquement na ko manquer baby no kitoko oh ko meka na yaya na 2026 donc te gimsa ya na ngate tala za ya na nga ya famille gimsa ya na ngate gimsa la ka mongo aya na te to ba dito to ba congolais biso nyos fali gimsa ya na te ba kaza 26 ans il peut 36 ans aza ya na ndeni fali ya na nga tena osenga ya na nga te aloko lingo saela ndeko no likambo osengete no sengete asengi ba fanatique ne okosela ndeko no likambo to senge susu pesanga ya pesanga pona salelo wana osaleli eli susu te aza ba fanatique te to ba ndeko ba congolais oui mais non ndeko kwa fali no please ya bomone ya matanga biso te gimsa ki matanga biso non be yaya non be aka yaya na 2026 ah non be aka yaya non kumise penza pona apena raison kumise po sa mambo kitoko to bo ekika pona soni nde sala ka esaka ye conscience na biso ye bana o non change na be de wonga na changer mal non changer te ti cette défense est leka non changer te o ngaza muta parole o to changer ka pona esa ambiance o moni to changer ka pona esa ambiance esa ka ya flatter na flatter ni na sengini na lobi na lobi ya nanga côté ni na komi flatter boye na bino pe sous boye ba na bino pe ko placer ba mo sousten muta lobi na ndeko ne yo bengi flatter yebisanga flatter na nini tu na YouTube te oh ba YouTube e compte na ba vie TikTok e futa raté est-ce que yo benga flatter en guise de quoi o benga flatter en guise de quoi ozo luka mbongo pona okomi mpiaka yaya wana za soni za golwa wana za soni so na komi mpiaka na koma mpiaka na $100 wana za soni na komi mpiaka oke na nzimi na lobela yaya wana za soni bino ba golwa boye ke ngaza malwa mabeti abeta mabordiani leader ba golo ba lukila makambo pe boya onene ole kamiza bongo te bino boya lukila ba promna ba ngamna bino tla ngamba yana nga na ngamba yana nga na ba kapna bino te kabi bata bino ba mo banda nga tona ko lekana na maloba e komi boko mo landa suso onene ate te ngalobi na olobela yaya yaya ta azangi forme yaya aza na forme abeta Stade de France yaya ofingela ani ya nango abeta Stade de France atanga azangi forme na Stade de France ka bongo na Stade de France ozaka na Stade de France ka biso anaka na Stade de France biso na ka bongo na Stade de France biso na ka na Stade de France ekoyinda François mabadi balanga yo bolingo wanje bototika kuna siko banze mo na so ba partir so totika kuna to sa na ondeni
À partir de ça, tu tika kuna pas bango, tu tika la bango. Tu vas dans droit chemin. Hein? Faut te récupérer pour nga za libanga mo fo ya bwa kangana. Ba partir de ça, tu tika kuna to sandeni. Tu tika li bango, tu te récupérer. Pour nga na ba partir de ça, tu tika kuna. Il faut remplacer. Et quand on partit en Mozambique, elle a caillou mingi, nene a quelqu'un dans Stade de France. Na parti, bon ba parti na biso. Pour y avoir simba mutu. Tango, nalinga caillou mingi, nene a quelqu'un. Eh. Aïe da 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 da. Ina ide ma da da da. Hey, Nzam, totika bébé. Totika pa partir na biso. Te azo tapa azo oh moi ko kaka. Eh, nalinga kayo mingi nene a keke. Eh, mama. Totika Lisa. Ah, Lisa. T'es tous au temps oko. Hein? Allô? Bonne année, ma soeur. Bonne année, les Kayaya. Bon, Nico. Ozo kanate moi la maman. Denis Stéphane. Bien. D'accord. Aza bien, Azali. Bah, bonne année, l'équipe bien. Merci. On m'a dit qu'à bonne année, tout le monde m'a envoyé à thé. Eh, non, bonne année. Eh, maman, bonne année, ni écoute, m'a envoyé à Nango, Tchelo, Gaya, Nanga. Ou bien, maman, bonne année, Tayomo. Oh, distraction, thé. Aux andan, infiltré, au changer combo, au chef, au masque, hein? Nous t'avons envoyé à Néo, Yaka, bonne année, n'a qu'une bonne année appelée Kalo. Moi, moyen important, oye bonne année. Attends, le papa Hervé. Et ça, le nani? Il a fait. La monité. Oh. Oh, qui nous quitté. Oh, pour ça, la sous bon côté. Et ça, par exemple, sous quand la question, saute bien la vraie vie est tannée. Oh, oh, distraction. Yo, moi, je dois m'abonner. Yo, la bonne année. Oh, yo, quand on a yo, na soigné les 31, na soigné les premiers. Là, les m'envoyer, na obisira na yo karaté. Avec la bosse au yoka. Lisa, Oui. Lisa, Oui, ma chérie. Totika la sindit. Totika la kandi. Tozo eso babilo totika. Po balo bake lisamba nini na bango toze lokote. T'as un problème yo so balu que la biso nene. Totika la bango. Nalinga kayo mingi nene ya keke. Etika la nene. Ya ko improviser bien. Oh totika te. Oh ya. Ok nango. Ba improviser babilo mususu. Ah. Yo so bien nostalgie quartier la tellement. Bon, le va musicien c'est parti la terre vous allez inviter. Ah, mususu moi blo musa mike za nango. Nabi éternellement. Bongo nanga isumu nanga pona linge. Bongo nanga ya tiki. Aya tika. Kerite chimpi, mon frère. Ya tika babelo wana so. Éternellement kota ba komba ba l'autre là. Coco, fonga la porte, fonga la batama. Ah, libanda bandeke wa komyo. Wapi to tika. Bon, babiloko wa misusu ya kuna o eza babiloko misusu aosa na yango ba nini ya agosa lango moi compilation mo ya sangisi yango. Zambe, Karit bon yo za bien.
Très bien, ma sœur. Bonne année. Bonne année, bonne année. Lisa, on a vu qu'il faut créer le monde, ça à 30 minutes ou 45 minutes pour la relever. La stade de France, camarade Nanga. L'Internet, c'est un problème. C'est ce qu'on sait le programme au Ebsinga. Normalement, bah, t'es bien, bah, moi, bah, distraction, tandis que fallait un événement, monnaie, 2 jours, il y a Stade de France, on a une distraction. Bah, mataba kita, fallait pour pas ça la fierté à culture congolaise. Artiste à outil na Congo, précisément la banda lungwa, a ok, ko représenter Mboka, l'international. C'est pas bongo. On m'a dit que badloka badjuna jana na babo batuloko ate paza papa zo mériter respect batebela kala bara na mom terme be moboya ozomona azomona ke fallait zalaka bana ye ka mutu fay basala tanga mona mutu mususu azoya au contre bana na ye esale mo ntima mais ko koma tina niveau ya refuta nde bato Saint-Denis mbongo nde akepe musika. Ah, fallait à saluer mon kilo ni nzambe na ngai. Ça a été nabindet va erreur. Yo va dispo. Oui, naza dispo. Dès va erreur naza dispo. C'est to calé erreur pour na erreur pour appeler erreur. Il y a pas de général donc aller erreur naza nda. Kerit va comme na patron chaîne na e moko donc babengani e pa lokambo éviter. Non, babengani ngati. Baso mais kama bipayo kuna batozi bolo baba kabilo témoin na katezate. Lisa Queen depuis marambo e bandi osolo batea. Nga pena oka réaction na yo par rapport ya oezo lobama. Ya Saint-Denis envers Fally Ipupa na oezo lobama. Sangata lipati ya suka. Et ba réputé bango pour pas déstabiliser artiste. Mais pression là ope ko zani Lisa Queen. Mais bato Saint-Denis banda kala bana o recruter bango simba raté ba recruter bango. Quand tu sais bato bela Saint-Denis bazana ba banzala. Bana banzala baba sans papier ba femme seule ba vivara na net ba toka ba Marlène na ba vivara ba na vibromasseur na ma moto tu comprends la base oui avant na vibromasseur na ma moto papa des femmes mal baisées des hommes ba oumen la poto mais ba mo ba ebelo oni ba zo salate mutaza na entreprise mais papier te ba se nourrir ka na moto ya mabe Monter ma bien vers Fally babandiango lelote. Ce qui baillé sur ça monter ma bien. Et Stade de France, la pilule a été n'a pas été facile à avaler quoi. 2 Stades de France pour Fally. Bah on va liboso ça on va la bisonine. Botia date, banda bolaka. Tango yé date liboso date mi balé et puis si vous tout passe. Bah moni que n'affaire et comme impossible comme qui ndoki kolobela sur Fally l'affaire. Bah sali nini. Bah lingara gimste. Mais tous un ennemi moko en commun. Tout le gâteau bonisa Fally, faut tout ça neni, faut tout tiens Gims. Tant que tu tiens Gims ça wesh, a collé la poto. Attends, alors quand elle va polémique les bilans salité, na mona ki jazz ka vous la qu'elle concert, bazo présenter jazz, oye pas ça journaliste, donc aye bi de jazz te. Est-ce que vous comprenez? Aye bi bangote. Parce que papa na Gims mutaza bleda. Vejana. Comment la nyos? Y'a qui ça y est bien mamboana te voilà juna jana naza bledar ba bledar ata koli batata ba bledar asa musicien azo continuer kana moteur ma bena ya ki bato bled non luka sika mo bona kini ba fonctionnaire ba benga nga ok Lisa oui to sali émission lobby pour non luka mon na kimba commissionnaire ba benga donc on est 4 funa lande la bango d'accord pas de problème. Pas de problème. Maman Stéphane. Lisa je t'aime lobby. Oui mon frère. Lobby ma soeur. Lobby à 11h. Lobby à 11h.